Daniela. Papa, tu as pas monté. Papa, tu as dit le côté. Papa, tu as qu'un nuance. Pour qu'on le pas de Simisaki. Dès la jeune fille, quand on va le bien cercueil, papa, je vais carrément. Il y a un mot, il faut pour s'affier la mirassure, assurance. Ça fait nini, papa. En plus, merci à vous. Et Zanini. Hein, Daniela, Zanini. Et ça, moi, il y a une initiative, il y a maman Mireille Kato. Oh, il y a qui ici. Il y a un conseiller, bâtonnier, sur Bazan Tinga. Assurance vie, il y a classe, il y a maladie, il y a nappe, il y a l'ivoire, maman Mireille Kato, Azawana pour la orienter biso, pour y avoir l'ennemi, il y a pour ça. Pour biso, la carte assurance vie, tout ça pour se rassurer jour au jour. Ne vous en trompez pas. Eh ben oui, hein. Arrêtez mes conneries. Il faut faire pour s'affilier. Eh ben oui, n'importe quoi, putain de merde. Landa idée, oh, ya maman Mireille Kato. Bokende. Et ça bien pour Nabino. Et quand Sunga Bino, Tabiso le Losuka Nabiso ne. Papa Dave Saki, Suka Simi Sebo. Toti Kaliba Père. Amoureux, amoureuse de ces beaux sites, vous qui adorez savourer nos news au complet. Tac tac, je suis Nora Kalonjila, oui, Dieu merci de m'ouvrir vraiment toutes les portes. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup à tous les internautes, à toutes les internautes et surtout meilleur V à tout le monde, meilleur V. À mon papa, j'étais gentil, Boti Baba, meilleur V à Aki Prince de Vervé, Maya Madi, à Maya la Belle, Franco Kalonji, meilleur V à Sami Cointreau, meilleur V à Patricia, Chibabwa, meilleur V à Flexine, meilleur V à Roda Molembi, Djambe Yazatata. Voilà, chers internautes, je crois qu'aujourd'hui c'est un nouveau numéro. Alors, comme vous le savez, toujours ici dans Eco RDC, on fait toujours cet effort-là de vous satisfaire. En tout cas, merci à vous parce que vous êtes toujours branchés, scotchés. À chaque fois que l'émission est en ligne, vous ne zappez jamais, vous la regardez plutôt avec attention. Voilà, derrière la caméra, c'est celui qu'on appelle Merlin Niwa. Bah, Merlin, c'est lui vraiment qui assume la caméra. Merci beaucoup à toi, Merlin Niwa. Et chers internautes, je crois que nous allons recevoir notre invité. Mais laissez-moi vous dire déjà qu'il s'agit de Eloubouya Star, parce que la star a déjà présenté sa télé-réalité, elle a déjà présenté Eloubouya Star, elle a déjà présenté Loué Bikolo, elle a déjà présenté Tumba Biloubou. Voilà, les gens se posent des questions parce qu'on attend déjà Bilo Wana Nyonso. Ah, on a écouté ce qui déjà m'a sali télé-réalité, a sali et Tumba Biloubou, a sali Eloubouya Star, a sali Eloubouya Bikolo. Mais cette fois-ci, toujours continuer, voilà, toujours on a des mondes nabino. Alors, désormais, bon, on vraiment concept où vraiment il y a Sika, concept où il y a Eloubou, il y a Sephora. Donc, et presque chaque semaine. Eloubou, il y a Sephora. Tu peux exiger Sephora, tu es au Lambanini. Sephora abandola qui biso ba repas oyo ba to ba chaka en fait peut-être lambaka te na société vraiment mingi Sephora abando ce qui ayi andola qui biso repas oyo to zaka vraiment l'habitude de olamba te, ce qui veut dire Eloubou ya Sephora est différent na Eloubou ya Bastar. Eloubou ya Bastar on vient eloko mutalinga lamba lambi eloko mo ordinaire batno so baliaka, mais tant que Eloubou ya Sephora est innovation. Donc, Sephora azola biso et l'ambelimoko oyo peut-être biso na bino tokoki vraiment quoi apprendre. Voilà, alors bon adopter en déjà concept asika oyo toujours na bocacité à lui-même, j'étais toujours Chiboa. Et voilà, sans plus tarder, nous allons déjà recevoir la patronne, il y a Eloubou, il y a Sephora. Bonjour Sepho. Bonjour Nora. Bon façon zongala. Hein? Engalelo yo. Tina uzando, tina Nzambe, obi kengalelo partout leka. Façon vous a dérangé. La prière. Ah d'accord, merci beaucoup. Prions. Seigneur, merci. Ndeko batel biso kubanda botu pe to komina tongo alelo. Seigneur, merci dès le commencement oui que mukola lelo kozala. Seigneur, merci pour la présence ya basali na onanda kunanga. Nyoso tokoloba, nyoso tokosala ezala pour ta gloire. Oh, nous se confesser comme bon hôtel, na randa inopérable et inagissante.
makila na yesu ezala na contrôle na biso nyonso tokosala eza mpona lokumu na o guide biso du début à la fin na kombo na yesu amen amen. Voilà, et ça la rapide bien parce que tu es habité ma commune, tu recoutes en angola nzela, n'engue donc ende wende boye, puis nzambe pe quand même tu bima qui n'est pas tout du transport tout comme yawa en bon état surtout en bonne santé. Voilà maman c'est faux. Et Lubu à Sephora déjà toi en Tamarango déjà na évité Lubu à Sephora le et Lubu nini spécialité le les a vraiment nini to bande donc toi enchaînant déjà et Lubu à Sephora ya lelo merle niwa et Lubu ya Sephora ya lelo pondu ya Mobutu yo lili kolo trop. Est-ce qu'on prend ni Mobutu na ebite bando na belongo nde Mobutu to Mobutu anolinga pondu mingi so yo ki pondu Mobutu veut dire pondu Mobutu ko découvrir ango donc oya lingi akola mbane ya musée Laurent Désiré Kabila wana bezali o pa lingi akola mbane ya te angamba braza ya papa na biso papa Denis Sassou Nguesso o pa lingi akola mbane ta ya Kasavubu siko ngande na zo lamba oyo ya Mobutu pondu ya Mobutu alors maman c'est faux il donc trouver on ndenge nini tant papa JTT a ebisaki donc tombe solo na papa JTT c'est passé ki ndenge nini mbala moko toyoka elubu ya Sephora bon eza nango pona ngati eza mabongisa nzambe chaque chose a son temps c'est mon tour avec Jésus eza non vraiment idée à papa te eza ba fan donc ba fan ba otinda ba voice ba fan ba obenga papa ba apprécier ki elambeli nanga na grâce à Nzambe wazo sala à travers nga nde balobaki soki papa akoki ko bakisa émission ezala elubu ya Sephora. D'accord, donc si je comprends bien eza demande ya ba fanatique demande ba fan et puis a demande ba fanatique c'est pela nango to imaki non quelque part nga lobaka naidika masiti moi je suis évangéliste naibisa bino évangélisation ezate ka o Romains 8:31 o Jean 3:16 non to edika masiti ba façon ebele ne ko edike masiti na kolamba na façon habillement nanga na façon d'être nanga donc naidika masiti bongo ezaka oyo nga na yebi to kabula pena baningati ça là moi bien déjà le quoi Nora nanu amone sika baolamba pondwa Mobutu te nanu te na vina ngana yoki ora lelo ndenge balamba pondwa Mobutu wana penya lisolana mingi foto na kayana mimi lutama avio yazana ena Suisse mais yepe kuna alamba pondwa Mobutu ye da betango ya betango déjà yepe kuna na Suisse abeta pondwa Mobutu donc yana nga penza mimi lutama avio mona ngoto atongo yena Yolandi Zubika baombele pe babeta pondwa Mobutu bon yango siko pele ona sepele kina lakisa ba fanatique na biso ya Eco RDC cinéma ba fanatique na biso ya monde entier na lakisa ba onde balamba ka pondwa Mobutu. Voilà, chers internautes, nous quand tu le bas non mutakoka na mokili azati eza ba idée eza ba innovation oyo et quoi apprendre bisopé c'est le roi spécialité au que peut quelque part au moni que va ba pour nous tenga na lamba ndenge na ngai au mona pe au lambi pe accrocher pe au mona parce que ça a été que notre kuta na ba congolais té OK pe la place moro bonet na ba Soudan no beteli bango pe ponda Mobutu bon non kumisa non avant mais na meki ngote vraiment mais yo j'ai confiance voilà yo j'ai confiance je crois que maman c'est faute mais malgré eza elubu ya Sephora toujours continuer toujours couper ça bon la biso $30 na biso ya elubu ya Sephora yango yo merci mon boss JTT meilleur vœu me veut le meilleur JTT ndé libanda na Yesu exacte baya ekote barata zéro penzana matoi yo pona JTT na yo bilenge bozaka kani kote omoni papa na ifazaka pe sujet de prière ya ofandi pe ya bolo bate nzambe bakisela JTT mikolo ebele nzambe sunga JTT azwaka polo boko esungaka bakata yango te
Aïe. Au fond, il y a un S9 pour les loups. Papa, où est là non? Où est là? Voilà, papa, j'étais où là, voilà. Pour nous payer, rappelez-moi tant. Je crois que Merlan Niwa, si tu es d'accord avec nous, Tobi Maranapiso déjà. Toi qui es Windsor. Allez. Oui, et l'oubou à Sephora. Lelo et Inda Libeba Merlan Niwa. Ça 3500 Yaya sala mo deja ndio sala hawa. Unamu mtoto bandina ona. Leta ya sala ga? Yaya sala. Tukina tambisa. Yemo nganza ngwala. Kata mungu msakata ngako bosa na misa. Na bebe na uchana kana sikra kitoko wapi tika de moyen de sans frontière de la moyen de na ngolo bago de Basango. Tia kabola ga musoni ga. Yeyo, ta mo kabola ga ni hapana ni apepa na ngai. Ye mo gazawana. Hello oncle. Hello tu na ngai. Yaya. Hello tu na ngai. Bongo siko modelo de aya yena base. Yeah, yes, ko ngala lo bako yale. Ba prometa ki ngai. Ye wana. Moko to kama ki photo na mesa. Mama. Na linga bino makasi yaya. Bon, yo mukolano kota ina TV, tika ipa kota na TV. Comme ça, limbondo yebi. Limbondo semaine prochaine. Toto bande ya limbondo bobila da. Yo na wala mba, bonda mobu. Na mobutu lelo. Na mabobila da. Ya. Mama, comment on a été? Comment on a fait la TV?
omoni basena etikali yana ngai yaya akaka basi ekende piaka mi po motema esali deja yaya pondo bokuteleka dépense omoni ndembi wana ndembi longoyaosainga deyande mosala wana yanga pepina modeso wana kaka banikela konkomba munene yana ndio makasi yana sikona moja haina basapa yana basi omoni nga sauter le petit noko filmer biso beto mosa tata ya 500 de haute bongo a te a kati kolongola te ona kata likolo baonika kaka na kale na pepe na modeso wana nyonso rendez-vous ona YouTube ikosomba bamedia mama yo esali kome mwa mambo e wana mafuta oyo tolambelaka wana vitalo boni otie vitalo na matabisi mama ya osokola deja ezebele wana kuti alomete yolanda ya bakana sigre bakana sigre elengi ya koko nini eleki elengi ya koko basala mosala so baosamisa baloba eloko nini eleki koko soki baosamisa baloba te kasi papa kuna azokaputenga te eloko nini eleki koko na elengi bakonza bakana sigre bautiana babebe kwe abebe si te babebe ya kana sigre babebe te babebe ba asito leka kuna bakana sigre koto telema bango mabende nde yango wana mwana veya mwana veya bene asolo solo libenge koche de batate poli de tozaka wana vita de sans frontière de vita toujours vita kaka da Vita toujours, vita. Bana veya bendele toujours en l'air. bendele telema Tiwa. donc suba Vita club. Vita club bien tiwa. Torata qui coupe le comité na finale. Donc comment peut la finale? mais qui mose comme on a dit que to comité na comité mazemba comité banane ba renaissance mais mazemba linga commandé ni mtakataka deux penalty na mboga na. Voilà ba kuso mais attends te pas on to comme na suka to meti pena finale yango
konya lokwa totuti na likolo soki olobi na yo balekisa nde balekisi pondu na machine banikaka mesiko oyo moko neti limbodo banikaka nkambala bo soko niki potopoto seke yo moko lingi kuma so bimanika potopoto yo moko lingi pondu na machine na kotuta eza yango eloko explication oka naoluka pipila bozalaka epele na gambela nga nayebana na gambela nasombela bino nyonso ndamundambu toza bandeko biso nyonso okotika nani Moko. Lipa moko. Nicolette a moni na invité Molière. Hein? Oh, moi été, ça n'appelle pas. Hein? Invité Molière. ayebi mpe basoba donc namoni etumba bilubwatu oyo mpona namba na fanyi na nora noko ponika chaso omemisanga te namemisusu tokomi pe mais eza na okilo tokokendela bango kaka boye tokonyata bango kaka boye tokopina bango kaka boye tokokimisa bango kaka boye umela yoyo eko rtc umela yoyo bosha chibochi babo umela yoyo eko rtc C'est la classe et la différence. Amama yaka kotala emission na bino yango oyo elobo ya basta amama yaka kotala emission na bino yango oyo na ndenge ya télé-réalité amama Eco RDC. On est déjà de retour chez Rakamas, Okomba, Olu, tout ça là, on a n'enga mobutu, quand des non pondwa mobutu kasi tout ça on a n'enga mobutu, kasi les balais, kasi ya mobutu balais, on se l'a n'enga balais là, on a n'enga mobutu, pondwa mobutu on est dans le bâti pondwa mobutu, voilà. Je crois que vous m'en n'enga tout sur mes biloko, sur le biloko là, je crois que le marraine nous a avec ce qu'il a il serait vraiment mieux comme tu dis biloko yemoko kolokolu ya mobutu a expliqué biloko na ndenge asobi na ndenge olambela po ezobangisa déjà c'est pas bandi mabe franchement c'est pas bandaka malamu façon ame bandi omemela biso bapona mobutu moni misala ebandi déjà ti moni ya jipe longwe okuti ya na tengi de et logo ya Sephora babi Sephora et wenda kenda jamais azonga na sachet moko
yaya biloko efe mona libeye na misa misa efezaka donc moto aotala bibuyi eza misa China mai mo lobi te kata ba tu suba ka makabu kana mai ngati wana just ana oga makaya makabu fana mwani kusikoma namu lokwa to ana mai retard il faut na sukamba kaya bu 3 fois après no fandi sa wana mai yango omoni ke buna banika ki pondu kaka na ndembi na ai na pilipili mbizi biloko nyonso na okata likolo odina soki oliango na kwanga na loso no ye pas la terre. Moi c'est mal liboso. Ya no. Ile na kana principal. Ile teke kota soko kota tunia te, na tuna te ngamu wa so munika immeuble ya rose na. Tuo yo ifoto sai la papa pondo mobutu. Moi tu dois ndo sola na sola. Na chaki na ngade ama ya moto yetu kota ikaka. Cheki ya moto mai tukina moja ato chini pe moto tena un problème ti nga cheki na mai vela Pondu na biso kandela lubai nao machine ezaka naona problème te machine ne bloqué na ndenge moko explication na okaka donc soko lobi mesure boka ba oni ke lo mesure boka modernité c'est kota na ah oui tout à l'absolu donc wana pondu oh chaki kaka pilipili ai na chou na chou chou est derrière chou est derrière on a on l'a chouté na on l'a manié voilà oyo kene ka tu vas le bagum tu se tika la machine jamais vous tika la machine mai wana tika la machine tika la te yo mona mai kuna machine leza kuna ka mbele siko différence ezaka po courant de mteni non mais c'est pas na ne porter mon retour modernité kota ya tundi kai tout ta isu ouais bonjour non mélanger na yo pesa moto makasi on mon bout de photo là mode de près on comprend bien Lisa mai talo ya basumba kaka so lingolia bien ezaka dépense oui alo kwa mama na aka ko chibangwa lingana e mamba olia soka ye awa mwana nga saila nga ndingo sala nga wana ebike akubongisane loboko poli kitoko ifo bongisa loboko mobali penza so lingolia bien ifo bongisa loboko na mbonga wenzi na abongisa poche bongisa pe loboko na mbonga wenzi chaka bomona bazee nyonso biloko nyonso elongo sikoyo moni mboto mbisa okauka nyonso na conseil ya moto so osombi yango apo olamba ifo osokoli mpe ya na lingoka osokoli na lingoka mpo ezalaka na bazele osokoli na lingoka mpo ntina ma ya moto programme otu so olamba yango na mboto na mongusu
to mungusu temboto ou bien te na so mungusu amaiti kola mbato na mbisa mai nyonso kaka mais mbisa mai ata wezaka ya musuni ata mboto boyi te ata mopongo yeba koma mbisi ba mopongo yeba koma mbisi mais na yeba yeba différence te zela oyenga bila ndulakisa yo ngana otokechi libongo bomu kola koba masi fana mwana koba da kuna gambe omuna de ana gambe yo linga tosuka kana gambe bongo ngando bole bo yo so lyangando na te bilo kana sina na ngango na lyangando te a suivre masi parce que ndiki na mundi que non biso ka ko zo chona mama moto ba ko chona mama lili te ko chona mama moto mwandambo izo moto izambisi moto alisanga moto Siko na bali kukata biloko na ya pondu. Biloko nyonso apondu na ningi te na onkata likolo à part kaka ayi chou ayi na pilipili ya mbuzi. Mas moi on sait mais quand on va faire dans l'ensemble tu vas déjà que non ce mec qui peut j'espère que le rôle sur la salle là ma téléspectateur la china ma téléspectatrice weza ni bali balamba kai Philippe Kutusonga mwana wa teta tongo abete kabili bumo ya ta na Facebook Philippe Kutusonga mwana wa teta tongo modèle alamba mwa mobali wana leki baba sebele aite ko la tsangelo mungu oh bla mungu ya dongo abaka olakisanga na ndenge naye ngape na lobiso olakisinga na olamba na oloba yo mtu olakisinga kama mbala na bashi Yesu kwanza mubala mwindu makuta bani nde yani mwindu makuta bani dans ponda mukutu esenga épice nini na nini épice sombitoeba concombre ya ngoyo ata partika ndena okata kwa mwana ba mwana ya épice na sombi concombre na ngaya sulu pondu kisineka za épice pondu pele bonga épice mobutu Mano mwena staki na kena papio mshwa sala ya mwaje donc quando cadre di pista moto Kumbongo nanga pesa kemo ana mbela mobutu na pale kwa ya na pale de magwa pito donc kandi na lobaki na yo ondoni kese bona ngana okupesa ope bapianga donc so na lobi pona mobutu eza ayo kolisayo mama biro baba c'est vrai yo bada ola ya baga bwe biro alambanga ya lwa bikolo pondu mo ya kitoko esa maga bikolo kitoko aki kalamba ma classe mais c'est fora avec wande kona ya pe facilité ndo mnyo mo sentima ngale ko wande kona ya banje ngabuyela lamba kitoko eza pe kwa yana ngai minga isa kutima minga isa olamba yepa lamba shi ndoto yeba mais le CV beba la mambo lambo ebi sebe bonga makazi kasi tuko na olamba na ona faliti nane
Non, à la Eh, quand tu abandonnes pas. La bonne alors à la Sonia. Abandonne. La bacaca. Hey! Pardon. Mais elle est malade, bacaca. Il me tourne là. On est déjà dit. Kati poivron, na kati concombre, na kati aubergine, na kati na Poivron. na suko matungu. Matungu est bon que ça moins bien. Quand tu prends dans mon goût pena, mais tu matungu bon et dépendant de la quantité petit. Il y a pour nous. Quantité pour nous. C'est quand tu prends dans mon goût on est 5 épices hein. Ya kundu d'épices ya. Kundu d'épices. Kati matungu. Bomoni ndembi na simbi eza vraiment mingi te. Ko banika ki pe déjà na ndembi. Oyo akisi. Mais alors, je ne sais pas si je suis là. Quel est ton équipement? Il y a une chose à dire. Mais allez, non, ça là, on va faire plaisir à ma cara pour être monté. Pour être. On check out le cognon pour le plaisir à ma cara. Mais les gens qui est, le quoi pour nous déjà dans mon moto, de préférence natia makala, pour ceux qui, la si soka taka des pistes, les temps moto ngala kuna kwesa ngabie, pour nous bon ngeza moto makasi. Position, pondwa mobutu, pondwa mobutu. Babi autre dans mobutu te pondwa mobutu. Potri dans mobutu ayo kanchao, baolambai. Ah, kasa baolambai. Pondwa mobutu. Pondu. Suko bobi molema bio, ça il est important, ogamo. Baba li bon. Encore bobi molema lo kuta. Atina textoire bio, ça il va emporter. Hey. Allo kuta mo bobi. A combien na watia? Wani défi. Ah. Et cause à défi te wa mutu na ngati. Ah, bachaka ngamba mbongo ni Thompson. Wewe kaiti kibosa munene bébé. Atuna kaka te yo dans mon spécialité. Pondwa mobutu. C'est Kongwe. Zaba. Oh, pondu oh na sela kayana ngale monsinga. Era munene we monsinga, dovie na ngale ya pondwa mobutu. Oh ngamoko leki na ina lambela kai. Na monsinga mwana ngota tongo. Esa pondu de ya. Ya moto Thompson ko bachaka bongo ya mongoso. E pona mona ine ukata ina kata ko chamo. Na mchana yako.
Ça moi. Oh, chocolat de mou. Ah. On a déjà chocolat des amours. Non, à ce moment-là, quand tu as mon esprit qui est calme. Il faut que tu aies un esprit qui est calme. Pour ce que tu as mon esprit qui est calme. Etoka mukema ikita mwandabwe kuna pakisa mafuta kwa nzumu samwa tolonche bya mafuta na wana sikota nyoso c'est une petite vitalo hawa onduna biso onduna pesa meta onduna pesa meta foi fazer a saída. Essa mãe, eu não vou deixar. Família morani velho, não na até na balões eles não há problema. Uma nem a mulher a primeira mas ela tinha que me dizer, o João aqui tem a vacina na fé, Mas aí foi de novo. Kuo na olo mula. Ezaka we kumuna. We kumuna na kena mo problema. Omoni ke blogo nyonso ona lamba. Na itilisa mingi balutu kaya na kumaya. Mais pour nous, Penza, la préférence va nous à Dubaï. Solo. Onde ana na José tu mal bagale ki na ngalo boko. Isola die. Soko monyo uta londo ya lukini
ok wapi mbonga billet zango ya kokadi obengi oka yana nga José Tumba ye na masolo ya billet na achat location vente ya parcelle maison à louer aza na ye beka yana nga José Tumba na opesa bino nimero na ye babonane mpe yango ezoya chima service nde makambo livraison à domicile donc ndeko na bino koma ne makolo mike te na bagence oyo ezalaka to okomidi ezanga chapeau kozwa mbongo te obengi na oka jampi masamba chima service opesi ye mbongo kuna baye kolivre biso kaka na ndako ompoka ye omboto ye onyama zamba ye soso makayabu nyonso nga nasalaka nanga mingi kiba marinade shimbo ya marinade moni yachaka ona suka Elle na la main de aloso hein loso ngwani za moto kuna makayabu na biso na lobaki soko zosa makayabu oza mwa retard il faut passer ngo opemisa mo na mai osikola na liboso opemisa na mai ya mibale ata 1h45 minutes pour changer mai wana donc au changer mai 5 ya 6e fois nde kaningeli makayabu on a biso ezokenya presque à la fin etoka ozobimisa deya sola obele moi si so ozolanga il faut ça être fort nzungu ezalaka fort pesaka na apeti mwasi amekaka biloko te otoki biloko okoti na monoko non mwasi amekaka mungwa na liboko bamekaka mungwa te otoki biloko alotie na monoko non wana eza c'est pas hygiénique donc mwasi amekaka na liboko na ye nyonso na biso ebeli deja donc pondu na biso etoka ya suka après tokalinga makayabu ya biso Osco, biloko na biso makayabu si je comprends bien masi ponda mobutu ebeli ponda mobutu elingi ebela ekomi presque à la fin nyonso déjà nyonso esi ebeli kwanga mpe eza nango po ponda mobutu totiaka kwanga balambaka alambaka batia biloko moke na mesa te mo nde tozalaka boye na vie yebaki so otieli motu ou bien mobali na yo ou bien kaka motu nyonso otieli ye biloko
asilisi yebaka toni moto mosusu akoza atondi me biloko yango eza kitoko abi nali yango kaka non moto so alie biloko ate eza kundeni so atondi efatika ngaka moto efatika onda mobutu nde likambo ekote baya ekote abarata jitete mwana oyeyo papa masolo yango nde yango oyo meraniwa babi meraniwa teleetikami Karine Pala, Eko Baz, Eko Baz. Bafani ya Eko ya monde entier basangana, basala Eko Baz. Kuda pende okuta pende ako lipopo. Amical. Lipopo pende ako kuda pende okuta penza. Donc okuta pende abatu nyonso bafani nyonso Eko ya RDC cinéma, donc bazana Eko Baz. Babi mikolo ikamuna Baz. Eko Baz bazali. Eko Baz tozali. Onga mopela. Basi. Mami sa chama bazali na Eko Baz. Okita na bakiti ya Karine Pala. Bata Eko Baz. Eko Baz. Melanie wa yo zana na Baz te zero sana tele. Mama Baza. Oh, na Eko Baz. Mama Eko Baz. Zero na sala tele réalité na yo. Après Eko Baz. Ah ouais. Kabi de tele réalité à Melanie wa après Melanie wa leur dit que quand mise au corps d'aller au cas de mal de la bombe. Donc ça m'a touché déjà Melanie ouais. Ah aussi ma caméra ce que va tu faire du bosso dans ta caméra sur le cas. Mobala mwindu ba mwana mobala mwindu. Kasi mwana ngada o se bebisi da makaya bo bika na siko bebisa makaya ona otokisa na olakiso kaka. Mais ce tenit au canne dans l'action moi c'est que mon je tenais au canne dans ma carrière qui ça c'est dans l'action ouais écoutez sunga ngana ndio down bon bah ta tu le banda ça est le côté toi akabandi bon moni babola na o lobaki déjà au même moko c'est ça c'est ça bon moko GB de Jésus, camarade de Sephora Bomwana, Blanche Guerre, GB de Jésus, Nadine Zuya, on va camarade à Bomwana. La Bomwana, va dire qu'il camarade à Bomwana, si vous me rendez au moins pendant la lampe à ma casse, quand tu me dis la playa ma casse, ça, quand tu as ma casse, il blandine, blandine qui va pizza. Maman Tatiana Nazora coach bengi na gaye wa le kasuka na bakisa ezaka feuille de lomie. Balobi on est là bébé pour les États-Unis, on est là solo là. Les sombres moyo, les sombres moi loco. Pardon na bosani. On peut pas qui déjà là. Sami de Cointro. Sami a solo. Là tu es dans le babo. Elle a dit que Sami a solo. Cointro en solo. Et Cointro solo là. Quand on relation là. Mais à solo. Donc viens là penja solo là. À solo là. Viens là solo là. Quand on relation là ya kala continue quand tout arati lelo. Eh donc si on solo basami de Cointro solo. Cointro comme on a dit là sentir que à solo là danger pour toi. À solo là vraiment bien balobi ka papa. De sentir pépino quand même. À solo là. De sentir pépino qui est bozali pe wana na yebi qui est soutenir biso mais financièrement pesa no fali tindi mo les motive à rapper mo babi grâce mwika na production la Patricia Chibwa na Californie babi Marlene Mille baguette na Allemagne na Nene Vwemba na Londres balobi grâce mwika na production grâce mwika na production Mardi que quand mise au point 24 bon ben molé ma famille Catalé ya Marlène ni wanora kaloji. Isso c'est la famille Eco RDC na Eco RDC Presse na cinéma dans tout le logo. Eco RDC base.
Eh, ndoze consiste na base. Mama yo mwana nga pembe pati mokango. Na bene. Benedict moni pia. Mwana openza tambula kana maela batu nyosa mokili na mutu na yemo. Moni pia Benedict. Yana nga Silva Gwema Silva Yanga. Ala tatala te. Eko RDC donc merci beaucoup na internet la bisogno so déjà na souhaiter à bien parce que comme déjà na souka c'est pas donné à tout le monde il y avait une fille une amie que tu bandé bien to sera na jeudi soir vendredi na 14h midi qu'elle est partie Jambe Aza comment et le but est que pour ça Nzambe faut ça là ce qui peut ndengeni non tant de jours là yo l'amour qui en bonne santé en bon état faut pour ça Nzambe grâce à Kikabu à Kena Kibo qui binga na elle est partie donc ils ont kaka ça bisogno so ça va décider qui bongo merci beaucoup là on se va soutenir financièrement moralement la conseil vraiment est bien pris en tout cas du ça m'a vraiment bien marqué merci beaucoup Babi Marie-Lise a le conseil aimez le choix au conseiller vraiment merci beaucoup Joanna la femme sage merci beaucoup de ma conseil ça va vraiment bien donc merci beaucoup maman de Bleu Kayouni merci beaucoup Arlène je crois que dans la pondo ya mobu et mon amour na le quoi ça pas mon bout na quoi Omoni pondo pene fula beta lisolo na yana nga penda anesthésie lembi yana nga ya bundi abeli penza tamula ya anesthésie lembi mais Dieu est grand à se rétablir déjà tout comme on mettait ya pondo mubudu no bomwende ba mekamu ezate kozui nora oui ya kota ne ba mekamu oui Andani la mai. La mécanique. C'est qui boy. Il est qui moupe. C'est faux scénario. Oui, on est qui moupe. Après, on tient à l'époque. Mais ça te pose ma loupe aux olam de la gâteau. Tiens à mon nom. Et que. Il y a le bruit assez fort. Donc, moi, Bambu Mamou va me tuer. Il y a un seul balamba. Wacha Mungu atepe koka. Niko cha Mungu akwezanga koye banyema obagisi. Koso atepe koka. Ikokoleka. Saka mke. So yani Mungu amba c'est de table zalo. Anesthésie lembi yana ngai o pondu na olambela yote soko yeki no lia mona ki soki po yete na oya kuna na lambela na poto moi tout risala moi tete ah oui beli maman nangaye masifu ndo mubutu beli sikoyo kalinga bakaya boy ala sakola mama ngai kuno lo babi na kapite na caméra sina la tsayo mutu alakisanga kolamba mama nanga mais mutu penza pa kochanga mingi yana ngabla ndingiba azani tazini donc umwendenge coach benga kochana bana vea donc yana ngabla ndingi babinza ya kochana na yana ngamambu santo ya za France omoni yana saki elbo bikolo yana saki iboka ngulu na baposa obe misona na ubambila na ngana misona nga tele tumba bilubute na elbo bikolo na salaka liboki ngulu na baposa donc grande sœur ngana mbaye bazaka awa donc mambu santo donc mbaye dilwa banja mon amour tata bana c'est pour les de
sikoyo tosala makayabu sikoyo nor abe fotelemaka wana mpona lakisa yo eloko na obai na olakisa ozela biananga biso eloko wana omoni solo esungaka makasi na santé epuis ezala so olambi ezaka na décor a bien solo batiaka ye mingi soki biloko elingi ebela po etoboka te ezala mona oyo ya makaya oyo natokisi kaka oignon na poivron na aubergine oignon poivron na solo sikoyo oyo ifo zilala na biso eloko na engala ele bayeba yango te oda kuku na Canada oda kuku e décembre yango oda kuku oya mangala osolola décembre yango oda kuku solola basolola olisolo naobanga na ngatele yana nga era munene Raymond Singa ye bakonekeka en grand caractère Raymond Singa donc era munene en grand caractère babi Raymond Singa na moni na dembela na dembeli biso sifoto sortir papa Raymond Singa voilà Raymond Singa donc era munene Raymond Singa era munene ye bakonekeka en grand caractère oyo ezala choisi avocat yango eloko il faut ozwi feuille litungulu seleri ata kutu na mwa ndenge imisi solo ya ezala choisi so otie imisi sama posoko okani nde bato mosusu basalaka akandi likayabo apaka oyo kaoka asola ya oseya ube sokendani donc okisiko nde likulu epesi sola nasola fe ayinaka bisiko otya makayabo matungulu na seleri na feuille foso nango ekotaka deya na makaya esalaka mwende apa oyo naotokisa kuna nde na otepla otyango likolo elogo ya citron ya basalaka kaka osala elemba kaka solongo soko mapotopoto solo kutu eza nango deja donc wana ifoka mai nde ekauka mwa moke mai ekauka wana na osupa likolo ya makaya bati aya na olongolaka matungulu esika po esika nango te mai nango ya problème te
déjà presque à la fin. Merlin Niwaye. N'importe les sous-tons à Pondou, mais à la taille au mot. Yango, Pondou, mon coup. C'est un état de Anna San. Pour faire la femme matin. Et quoi t'as déjà? Et quoi t'as déjà? Et quoi t'as déjà la YouTube à San? Voilà, cher internaute, je crois que la table est déjà prête. Alors, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec les invités Merlin et Maman Sifo. Alors, je crois que Maman Sifo, quand il y a le baki à la prière, nous sommes prière. Alors, je pense que Aline déjà prié, parce qu'Aline a déjà prié, c'est comme ça que tu l'as dit. Ah oui. Nous continuons dans le colo, tout ce qui s'appelle dans le colo. Tu es dit, faut qu'on protéger le loco. Prions. Seigneur, merci pour la pas au corps de Bissot. Seigneur, merci pour la sous sa provenance de Kaukate, pour la Bissot balai. Seigneur, tu fais le loco dans la kilane. Et si tu fais la qui te tient bon, et si tu as maladie, tu tiens guérison. On est se confesser comme on est honte, tu auras une opérable énergisante. Makila Yesu sur la vidéo pour contribuer à la santé de Bissot pour la Yesu. Amen. Amen. Bon appétit. Merci. Momoni Sanyo, il y a Merlin. Salut les amis, Merlin. Niwa. Ah, Merlin Niwa. Je l'ai ramassé. Bon, Balobani, le respect bien ordonné commence par soi-même. C'est le moment qui va coûter. Service pendant mon vie. Ça là, qui presse de verre, vieux mon yo le ben. Maman c'est fort mon collant n'est pas lamba qui on le bino la lamba qui mais la lamba qui bien dit. Ce moment là, on est le goût il y a Sephora. Innovation pour les gens qui ont éco RDC donc bateau ba moni et le goût à Sephora le but est que non Sephora quand on est à tout ça de le spécial. La porte est grandement ouverte, ça n'a pas artiste mignon sur oh à se sentir naïki à se sentir capable à occuper loba on a pour ça là et le goût yaye artiste on a payé toujours les ou soit la bienvenue parce que ici dans l'école DRC nous avons ma partie prêtée on est là en tout cas c'est la famille le cinéma et pour presse nous sommes là la famille je crois que la charte bien ordonnée. Le cas charité, pas bien à l'école, pour cette. Soit même. On peut se servir. D'accord, merci beaucoup. Ah, papa, j'ai été fait ça un bon appétit. Oh, merci papa. Non, tout le monde a beaucoup de sucre. Nazoliana, non, il y a des gens qui ont beaucoup de sucre. Non, moi, je ne sais pas. Maman, vous savez, les années, on a bien se servir.
Maman, toi tu manges quoi? Bon appétit. Merci. Ça c'est la sauce céleri. Sorcellerie culinaire. Autant que la bien pendant mon compte. nayoki yango eza kitoko mpona oyeba nesi mobutu wana mpona nini olobaki mobutu wana okuna na nsima Merlin, bon appétit. Merci. Odia Coucou, bon appétit. Laissez-la maintenant sur Canada, bon appétit. Maman Karo Chibangu, bon appétit. Maman. National. Nora Nini. Oh, tu vois, si on attend, ma maman micro sur ma vie que non, la monnaie, bah ça va jalouse. Mais oui, le micro, la maman, est toujours positive. Franchement. C'est fou. Hé! Descendez les cœurs, descendez les cœurs. Trop si on a elle. Elle a l'aise. Mano, le casal agité, mon lait, vous êtes doyen. Aussi, papa est autre, il a mis les réponses. Et Rao qui t'a l'amba, moi, pour ton homme, goût. Oh, ben non. Mano, il y a la papa. JTT. Et zélé, ben non. Les autres zélés. Et mon petit deuxième truc, moi, c'est pas d'accord. C'est ma vie bien sorcellerie qui tellement que la nourriture est vraiment très bonne. Vous comprenez, hein? Comprenez mon émotion. Merlin, deuxième tour. Ouf, Merlin, la bonne, sauf que nous avons des annonces parce que là je suis blindée. J'ai vraiment gardé. En tout cas, je vais aimer ta façon de manger. Ah, j'ai bien mangé, hein? Tellement. Merci beaucoup. La salle 2 tours, cher papa JTT. La salle 2 tours. J'ai fait 2 tours, imaginez. Donc, je sais pas, on a évité là, vraiment un peu bouleversé. Je sais pas, on a évité ni la voix, ni la sali. Donc, à vous expliquer, oui, sur le masuka. En tout cas, on a un commentaire. Je suis d'abord invité à la commentaire. Mais je préfère quand même commenter.
témoigner l'autre qui est vraiment épimé meilleur. Faut pas tous à l'habitude on est au boya beninga tout yo exclu local moi j'avoue j'ai vraiment bien mangé. Merlin a bien mangé. Donc parce que Merlin fait moi tika qui caméra côté deux tout peut ka local donc Merlin on s'est gamaté au chola on a pété parce que on a les deux petits détours là ni wa. C'est raté. Toi on a fait deux tours hein. Donc merci beaucoup na Sephora en tout cas merci beaucoup na tonayo na en plus ça va déconner quand même maman on a basali wa la lobby quand même beaucoup de bandits on a yo ya pour se présenter et puis commenter sur le logo. Merci beaucoup na komona ma abona matondo na mzani manoba parce que si na manolia na kokoloba tellement les trucs bien makasi na kokite donc on a na senga banira mo isufa c'est quoi pour mon butu donc je merci voilà merci beaucoup tous les qui na ya 4 minutes gabi il passe na nzambi to 4 minutes popo en tout cas to kata makasi na sepe makasi mal boso na lia pendant mon butu donc na les mazarins. Mazarin, c'est la classe. En tout cas, c'est Sephora canon. Il y a mamie Manzenza, canon. Les Mazarins, pour moi, mon bout. Il y a les Mazarins. Canon, on a beaucoup de merci de tellement la tour. Senti le beau. Senti le beau, c'est fort. Maintenant, après, on va prendre mon bout. Donc, merci de attendre ma casse. Voilà. C'est qui na maman la biche, maman je la position. Oui, nous sommes en position à bien zater, toi la soirée. T'as la maman qui est bourrée. Ah, déjà. En tout cas, là, on colombe. La voilà. Tu moi bien. C'est pour aller qui gagne. Oh là là. Bravo. Tolé. Il faut mettre la petite maman, c'est bon. Maman, tu n'as pas la maman là. Poche côté libomu pour bomba ole na bomba ona le na tondi mingi ya Marie-Josée Manzenza en tout cas wana bayres à Sephora en tout cas Sephora bomi biso na lengi na poko ya lelo na sepeli ya pondwana yebisa pe Yves Lay pe Francis Luamba ke pondu tolie ile litro soki mbala musu bakoya sefa koboma bango na elengi nzambe Sephora en tout cas prison break oh Sephora nakoka to no moko lia s'il te plaît oh ça na Merlin papa moi ça na ndé ai nenga ça na bipe kali de tout donc on va na kututé alors ma c'est faux parce que bandeli Pondo mabuto kuko yeba pourquoi obenga ngo pondu ya monza. Bon. Dès le début na ebisaki yo excusez on donne que c'est qu'on a nazo pesa peka nga oyo ba la kisanga o ba pianga koko na biso personnel Jacqueline Ngiba mosakata solo penza. Donc abana olamba pondu na mama na nga balamba pondu ka tuche mungusu ya mai na mbisa ukauka bango mbado benga oponda mubutu na ya mimi utama avio eza na mosurno ya Ngiba na bino do pondo mubutu do pondu wana ko ba depoki na bango o comprendre do bana olamba do pondo mubutu ya unga petikana na unga donc lokola na mona ngandike balamba kango na yebinde balamba kango yango na lobaki elubu ya Sephora ouverture nango eza na pondu ya mubutu bono kana ngwe ba koyo ka ba za frappe pondo mubutu teza ka pondu ya oli teza ka pondu donc pondu kaka voilà alors c'est faux quand même liloba moko ya bien na fanatique on va on se la kayo et puis puis numéro contact dédicace après to les qui la mission bon na bandi na opinza na numéro nanga tozalaka pona bino sambino biso tozate numéro nangeza plus 243 9 98 29
59 65 plus 243 9 98 29 59 65. Donc c'est franc na bino azawana mais naza yana ngai donc ana chance na yewe soutenir bana mboka Jimas service. Jimas service ezaka ya mwana mboka Jean-Pierre Masamba ezaka livraison à domicile. Donc yo pesi na mbongo kuna na poto awa ndenge ba décembre ezaboy. Ole to kende ba agence ba compliquer kabiso o komi i ezanga chapeau ko zambongo te. Benga no ka Jean-Pierre Masamba kuna na France. O bengi na 0033 6 05 58 29 73 0033 6 05 58 29 73. Donc bengi jima service yo bien mbongo kuna a livraison à domicile ya biloko nyonso kolinga na makala na onyoso ezana ngo. Et puis pour la lisolo habillé wana kutesa kanga na ebanda kala José Tumba lettre J ndoya Jésus. Donc José Tumba pona ongoyi yana okishasa mbonga biyezo kokate ya defisaka na ye ozo kende wapi biyezo kokate surtout bata Londres obengi penza José Tumba na 0044 74 05 89 70 78. Pardon, José Tumba 0044 74 05 89 70 78. Yena achat location ya bandako na vente José Tumba zawana ngabino yoso tu mingi ba oyanga ya mutema na ngabino nyoso bandiko nanga Véro Dimbu ya Christian Dimbu maman na Victoria sans oublier Belisha sans oublier Yangande Koya Grati Bibi Chikeva moi maman ato benga ngati na linga ko kaka yeje ni Chikeva ba Chikeva nyoso ya Deli Chikeva sans oublier Mimi Chikeva et bino surtout mingi JTT Eco Base la Pointe Merlin Niwa tout ça toujours continuer mais c'est noir. Voilà, chers internautes, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Si vous avez vraiment aimé, dites merci d'abord à l'humain de JTT, je vais voir. Mon patron, mon boss, mon papa, à qui je vous dis merci beaucoup de votre confiance. Merci beaucoup à tous les internautes, merci beaucoup à Akifra Sonoverdi, merci beaucoup à Maël Madi, à Maël Abel. Je dis merci à Grand Calongi, à Calongi, de la famille Calongi. Et si vous avez vraiment capté 100% chez vous, c'était grâce à celui qu'on appelle Merlin Niwa, Niwa Merlin. Jipe Mvwama, mwana Londra tongo. Wana penda yana ngasala ngana sala Jipe Mvwama. Mwana Londra tongo yana kotika ete. So woki pe ali banga suka bo comme na kotika ete. Viens na Marius Nkoyi, ya lobaka ki songi des informations. Ma bende so che ba deuxième. Mais soko yebisi na ona ndinga normal. Eza une information. Dengue Marius Nkoyi ya lobaka. Voilà, comme je viens de dire que retrouvez-moi déjà prochainement dans un nouveau numéro. Avant de vous inviter, c'est pas Nora Kamojilawij. Ça sera Daniel Ebika, c'est pas Daniel Ebika pour Molema, c'est pas pour ma famille, Kataléa pour tout. Et derrière la caméra, ça sera Merlin Niwa, c'est pas Merlin Niwa. Verdi Kayoka, mise au point. Donc retrouvons-nous prochainement dans un nouveau numéro avec un nouveau invité, mais surtout habituez-vous déjà. Avec cette émission et oui il y a Sephora et le goût à Sephora ils ont encore parce qu'il y a plein de gens qui demandent que non Sephora Azoraka Sephora et c'est à remplir la tâche Abimaka déjà gagnant c'est tout bas Azozela gagnante il y a mis balai Azozela gagnante il y a mis ça tout pour vous la banque Michel gagnante encore Abima Azwa bon on a tout trophée donc habituez-vous déjà avec cette émission et oui à Sephora artiste baoza les belé et ça ka Sephora des artistes tout soupé à Copen ça par exemple et le goût il y a Merlin à supposer que non Merlin Gabriel voilà et le goût il y a Gabriel et le goût il y a Mama Top et le goût il y a Mirae
émission, voilà. Alors nous avons commencé avec Elougou à Sephora, donc voilà, je crois que l'information est vraiment captée, l'information est vraiment passée. Alors,